Lisoto kobetela yo esalami bongo na Kinshasa pe na Kimwenza mingi na Kimwenza jeune garçon oyo akomaki na difficulté kasi koko na ye a pesa ki ye concession moko na Kimwenza asala bilanga ipa banda kofanda kuna po vina kisasa banda ko simba te après liwa ya mama na bango kasi plus tard tango koko na bango akufi noko na bango do mwana ya koko na bango wali ko réclamer que yaza héritier il faut récupérer concession na yabi okozo yango ndenge nini pendant que ngai vina nga mobimbezali awa o koko apesa ki ngai yo lingo sarana noko okomona quelques jours après akena concession na yebwe amoni ba tumola libulu na cercueil na kati na visa pena boy na bilanga na ya tomate agangi quelque temps après akufi kasi tango akufaki alobaki oyo azana na liwa na ngai oyo yebi liwa na ngai bakolanda moko il faut mona qu'est-ce qui s'est passé et loko nini lekaki pona nini oncle alingo botela neve concession oyo koko na bango atikela ki yango lisoto ko betela lolo ya bino batu bolandaka biloka ba wei bowela ka mapango ba wei ba biloko oyo ba bien oyo ba wei batiki kota ya oyo kalisolo oyo ekote ya yo est-ce que komi c'est que bien na Kinshasa to yebi ke edingo moto na ngenge azalaki bongo malade to azali malade akota ko hôpital kasi pasteur wale sakene kota na hôpital abali ko délivrer edingo moto na ngenge ti siko atoka délivrance te po akenda nkamba akenda bisike belé il faut mona wale sale ko simba edingo na muto ale ko pambola e kasi tala regard oyo edingo moto na ngenge otala wale sa bino bondi melanga ezali regard nini Pasteur oya leli na époque Mobutu oui c'est vrai que le maréchal Mobutu a dit que ma tête vous coûtera trop cher yango to ali ko mona papa Unité nationale aux organes en Mobutu, siko ezalite. Alobi nga à l'époque na imiye ba kiteke na sali muluba. Ngai muluba na kosa na kofa na ba Congo. Ngai muluba na kofa na Kivu. Mutakutuna ngai ezate pour za pa na biso. Kasi lelo babadi kotuna ozali mutu ya wapi. Tribalisme koti to e kotite. Pasteur oyo aleli. Vous savez, si je regrette Mobutu aujourd'hui, c'est sur ce point-là. Au moins Mobutu. Mieux vaut Mobutu. Il m'avait fait oublier que je suis un Kassaïen. Mobutu m'avait fait arriver à ce niveau-là. Je peux être à Kalemi, je me sens comme si j'étais chez moi. Mais depuis que Mobutu était parti, il y a des gens qui n'ont plus honte. Aujourd'hui, te posent la question, tu es d'où? Tu es de quelle tribu? Et maintenant, toi, tu es un homme et restons des hommes. Kaka na République démocratique du Congo, et puis wapi président Félix Antoine Tshisekedi est élevé au rang de la haute autorité politique du parti IDPS. Ba poni pe kaka yebongo azali candidat na bango pour l'élection ya 2023 oyo bazaki na congrès batu ya IDPS et ça maki na impact na idéologie Peter Kaza de ministre intérieur membre IDPS à Lobeli. C'est la volonté du congrès, c'est la volonté de toutes les couches sociales, politiques, culturelles de l'IDPS qui a voulu que Félix Tshisekedi soit désigné comme candidat président de la République. Le Congrès a décidé que Félix Tshisekedi, d'abord on l'a élevé au rang de la haute autorité politique de référence du parti. Toke de bongo na mboka Gabon et pa wapi na tongo alelo total sa kibino coup d'état ndenge salama ki bomona ki kasi to tigla kaka na Gabon et pa wapi après arrestation à président Ali Bongo sika ba kenda ki kokanga pe président Assemblée nationale ya yebela ba kandiye ni embesi pendant que président Assemblée nationale a juillet il paraît to yebi so pe président Sénat to ndeko mo ba kangiye na ba millions de mbongo azolinga ki malango OK nango wapi ba tie ni embesi. Amenez le gars. Le Gabon est libre. Ouais. Amène. Avec tout l'argent qu'il a volé. La population souffre. Gabon, mesdames et messieurs, c'est insupportable. Ali Bongo, il veut tricher les élections présidentielles. Ali Bongo, il est malade. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, qui ça monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole, dans ma car na village, elle est sur les caméras, na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonzambo gana meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique.
yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Mumoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique ou des livres bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na kapona ku beta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Oui, to la communauté africaine parce que to lo baka makambo ya presque Afrique mobimba. Yango wana biso to unité to plaidera pour la unité africaine. Tous la Gabonais, Camerounais, Marocains, Algériens, Burkinabé, Rwandais, Burundais, Congolais, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Bisos émission na bino yangoyo. Yango na ba chafa ya soko koti na senga kaoli bo soko zali abonné te o s'abonner. Alors soko s'abonner, o aimer vidéo yaya et puis o partager. Pour ba partager émission oyo et ça la rake masoto betara awa soke sungin de côté. Mais yo peut-être ekosunga yo est-ce que komi to robete lo solo oyo maraba succession makambu oyo salaka batu balingaka ko wela ba bien batu
eloko ya papa na biso eloko ya ndeko na biso eloko ya leki na ngai azaki ndeko na ngai mais eloko ya ndeko na bana na yeba kozwa nini yaya kotisa bandeko tindela bandeko bala pour ma succession panza émission oyo peut-être bandeko bala ka oyo esunga bango ndenge toloba à chaque fois tobetaka émission oyo to masolo pona konuire batu te pona kosunga kaka esika ndeko kwei yo okoya te est-ce que okomi c'est que bien voilà. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour ça, on a une histoire bien. Pour les gens vraiment minimum leçons, renseignements, c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Et ça, on a kaka pour nous sécuriser. Biso, nangana bino, tout ça est l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yambo to banda émission oyo tika to pesa bongo longoni ape matondo na Rémi Bolowa Delta Green okomi congolais oyo azali ko bunda bongo na mboka Johannesburg akangi masolo ya sécurité masolo ya gardiennage yo muto otala so na besoin so na concession ozali ko sala partout na Congo droit na Afrique du Sud awa ola betu ba garder musala na yo très bien benga bongo Rémi Bolowa l'espoir de demain je valide coucou à toi Rémi Bolowa et nous profiter de l'occasion aussi pour faire un grand coucou à notre sponsor Michael Josh qui continue à nous faire confiance. Il y a un peu de binope na cadre Michael Josh wana boluka bo s'abonner pas seulement pour s'abonner mais beaucoup de site ya Michael Josh beaucoup commander au lieu que ça on a besoin ya nyo surtout les kawana on a besoin de chaussures perpète ma couvre-lit ma bed cover nyo surtout oya kolata ba track suit ba survêtement ba ensemble veste ba robe ya mariage oyo ça on a besoin ya tala griffe ya moi na mboka to la ta griffe ya moi na mboka Michael Josh a soutenir émission oyo jusqu'au bout alors to kepe sur Maman Charlotte Kaputu yepé sponsor na biso pona habiller ko habiller ba na bino blamba ya griffe malamu benga Maman Charlotte Kaputu ya tele bon en Afrique du Sud shop ezali na Edenval na Greenstone Shopping Center shop numéro L119 voilà toko bana bongo na makambu oyo ezali koleka bongo to ba na Gabon to ba tozonga na Gabon sima to ke de bongo na Kinshasa mbala moko epai wapi toyebi ke edingo moto na ngenge azalaki bongo malade to azali malade akota ki hôpital pasteur Walesa akena kotala ye papa pasteur Walesa to mona za mingi na batu ya otuenga bata mokilia boye voilà c'est ça même la mission on ça m'appelle ça parce que Dieu Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Alors idéologie ou idéologie malam tout le monde a musicien mingi bagenda ressemble pas Walesa ba Walesa akenda kapene ko sakanate donc akenda ibongo kotala edingo moto ngenge na hôpital mais a délivrer d'après azoko pakola ba futa bokono azo ko délivrer dingo la simba mutu wana longa ce que stream beso on ne sait pas voilà alors botala comment ça s'est passé pasteur Walesa na hôpital na edingo moto ngenge on n'a pas de commentaire à faire là totika la kaka na Congo démocratique pas wapi na landima prédication mukiet parenthèse moko boy pasteur o ali côté yepe singa kitoko connaît sengo na Lubumbashi alors bien à l'époque ya Mobutu yekuta yebagite kaza muluba parce qu'il pouvait se déplacer partout effectivement il a raison après qu'on vanda partout avant na Kisangani avant na Goma avant na Bakongo wapi okotuna est tribité parce que Congo appartenait au Congo et Mobutu côté on il avait réussi yaya to reconnaître ma bien à Batu so to reconnaître pardon to reconnaître malamu ya Batu ce qui to reconnaître malamu à Batu te et on a danger pour l'amboko la biso unité nationale auto perdre dans lelo Mobutu avait réussi tala sikoyo parce que na tangu wana ezalaka ozala muluba bukongo muswahili beto na boto tatabo moko ekolobo mako mokonzibo moko à l'époque wana toujours miss tana osakalate landa pasteur oyo. Vous savez, si je regrette Mobutu aujourd'hui, c'est sur ce point-là. Mieux vaut Mobutu. Il m'avait fait oublier que je suis un Kassaïen. Mobutu m'avait fait arriver à ce niveau-là. Je peux être à Kalemi, je me sens comme si j'étais chez moi. Mais depuis que Mobutu était parti,
Il y a des gens qui n'ont plus honte. Aujourd'hui, te poses la question, tu es d'où? Tu es de quelle tribu? Et maintenant, toi, tu es un homme et restons des hommes. Oh, chez vous, c'est où? Et là où tu appelles là chez vous, tu peux me dire comment tu es allé là-bas. Tu sors de là. Et comment vous avez eu votre tribu là? Comment vous l'avez acheté? Si vous l'avez acheté du moins. Arrête ces histoires-là, sors de ces histoires. Hakuna mukristo mubaya sana mukristo le eko na considérer mwenzake selon kikabila. Il n'y a pas un mauvais chrétien comme le chrétien qui voit son frère selon sa tribu. Angara Belgique. Regarde la Belgique aujourd'hui. Mon frère vient récupérer. 2 Kabila. Aujourd'hui en Belgique, ils ne sont qu'à 2 tribus. Et regarde comment ils souffrent en Belgique. Somalie. Vous savez Somalie? Somalie yote mzima hivi. Toute la Somalie. Una kabila hii moja. Toute la Somalie n'a qu'une tribu. Somalia. Les Somaliens. Ni ba musulmans. Ce sont des musulmans. Bote. Tous. Somalie mujima. Toute la Somalie. Ni sunnites. Ils sont des sunnites. Amuna chiite tawi. Il n'y a pas de chiites. Mais regarde comment ils ont détruit leur pays. Ils se détruisent entre eux. Une seule tribu. Et regarde nos frères ici à côté au Rwanda. Et chez nous au Congo, et nous avons des tribus selon nos dialectes ou nos langues. Quelqu'un s'est dit je suis Fulero parce qu'il parle le Kifulero. Quelqu'un s'est dit je suis Nande parce qu'il parle le Kinande. Mais allez-y au Rwanda. Tous parlent une seule langue, le Kinyarwanda. Mais Satan n'a pas chassé. Mais comment le diable se joue d'eux? Juste à partir de la morphologie. Et celui-ci pense que cette oreille ne devait pas être comme ça. Il faut tuer ton frère. Vraiment, Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pour te faire voir comment le tribalisme est sale. Et comme vous m'avez envoyé le billet pour que je vienne ici. Et celui qui conduisait l'avion, est-ce qu'il est de ma tribu? Mais il m'a fait arriver. Et si je descends, j'ai dit, toi, tu n'es pas... Et quand vous étiez en l'air là-bas, il vous a transporté, il n'était pas tu n'as pas manifesté le tribalisme. Et là où tu dors, là où tu dors profondément. Tu dors profondément, tu ne sais même d'où tu es. En te réveillant le matin, tu te dis, je suis là. Et la nuit là, tu étais qui quand tu dormais? totikala kaka na Congo démocratique epai wapi congrès ya parti IDPS et Salamaki na Kinshasa epai wapi ba élevé président Félix Antoine Tshisekedi na rang ya haute autorité politique ya parti na bango. Alors on a même occasion balobi bango IDPS ba choisir kaka président Félix Antoine Tshisekedi comme étant candidat na bango na élection ko salama le 20 décembre. Pendant ce temps-là, ba to bazo déposer ba candidature pour la présidence de la République du Congo, ba fixer montant moko X auto ko la bino pour savoir fixer montant combien pour na opé sa candidature et puis na ba condition. Peter Kazadi au micro ya confrère Nabiso a expliqué ne surtout là Landaye. Le président Félix Tshisekedi est le candidat naturel de l'IDPS. Il va bientôt terminer son premier mandat. Il faut que nous puissions lui offrir, avec l'ensemble du peuple congolais, un second mandat pour qu'il achève son projet, sa vision pour le bien-être de la population congolaise. C'est la volonté du Congrès, c'est la volonté de toutes les couches sociales, politiques, culturelles de l'IDPS qui a voulu que Félix Tshisekedi soit désigné comme candidat président de la République. Le Congrès a décidé que Félix Tshisekedi, d'abord on l'a élevé au rang de la haute autorité politique de référence du parti et puis on a reconduit son mandat. Donc Augustin Kabouya est reconnu comme devant jouer le rôle du secrétaire général avec la plénitude du pouvoir reconnu au président du parti. Il va engager le parti vis-à-vis des tiers, il va gérer les partis jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes ici au Congrès, effectivement, pour l'entérinement de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez bien que
Félix Tshisekedi est le candidat naturel de l'UDPS. Et ce qui se passe aujourd'hui ici au Congrès n'est que l'entérinement des travaux de Kisantou qui avait consacré Félix Tshisekedi candidat de l'UDPS. Mais il faut retenir que Félix Tshisekedi, pour paraphraser le secrétaire général Augustin Kabouya, s'est fait le chouchou des Congolais, n'est-ce pas, qu'il appelle affectueusement Fatih Béton. Il n'a plus à convaincre. Moi, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi, avec la RDC, c'est semblable à un parent qui a un enfant qui est tombé dans un puits de 30 mètres. Et là, ce parent est en train de sortir cet enfant du puits et nous sommes à 10 mètres de la sortie. On a l'impression qu'il n'a rien fait. Mais là, au fait, il y a 20 mètres déjà de travail. C'est ça qui se passe avec Félix Tshisekedi. Il a trouvé un pays aux équilibres rompus. Équilibre social rompu, équilibre sécuritaire rompu, économique et j'en passe. Toka tasu na mbango la ngambu ya Gabon, toto zonga suna Gabon pour la sakibino déjà na Tongo, comment est-ce que le pouvoir d'Ali Bongo est déchu, comme président déchu, ba destitué, ba sali coup d'état, oyo to moni population gabonaise ndenge ba sepeli kasi si onate après ko kanga président Ali Bongo, ba kenda ke pa ya président Assemblée nationale, yepe kuna niembes. Ya ba kama to talaka to yebelaka déjà. Bazu président, qui est pas président de l'Assemblée nationale, il peut pas juillet, Gabonais ali ko sepela. Vous êtes sûr que ba sepela nini? Parce qu'ils disent que les Gabonais libérés, oh, les Gabonais, c'est avec l'esclavagisme, c'est avec l'esclavage. Donc il faut to yebela. Ce qui c'est avec l'esclavage, mais faut qu'il Ali Bongo pour anine parce que l'élection ma public qui a gagné. Au monde qui a tricherie, on ne sait pas. On n'a pas de commentaires à faire là. Pendant que la présidence de l'Assemblée nationale vidéo boke bimi na ete soka ya kalato ya solo vidéo wana nde bomo na wana balobi président Sénat alinga a se précipita ki matula muji azaza na ba valise ya mbongo ya heureusement batie maboko ayeba kite so coup d'état salama ba cible ka déjà bango le surtout tala ba autorité ba olinga ba kima na ba valise ya mbongo boye bino wona ba peuple gabonais bino wona ba africain et puis si passe ya ko sakalati tala ambiance oyo na be ambiance tonini arrestation live ya président de l'Assemblée nationale ya boye belaka area ngoyo oza émission éveil ya conscience est-ce que vous commis landa là c'est fort on est en train d'amener beaucoup de vous dormez on est en train d'amener beaucoup de là on est en train d'amener beaucoup de on l'a déjà pris. Amenez le gars. Le Gabon est libre. Ouais. Amène. Avec tout l'argent qu'il a volé. La population souffre. On aura plus l'heure du forage, mais on est libre. Ouais, allez-y-moi le mandat d'arrêt. Un jet, frère, un jet. Voilà, on est venu l'arrêter de tout le monde de Pourquoi vous nous faites rentrer, nous on récupère pour nous? On est venu l'arrêter de tout le monde de fou. Qu'est-ce Bokobi est en train de partir avec... Chez moi ici c'est le film en direct. Le film en direct Bokobi, président de l'Assemblée nationale. On est en train d'amener. On n'aura plus l'heure du forage, mais on est libre. Après vous nous faites rentrer nos propres pour nous. Après vous nous faites rentrer nos propres pour nous. Allez, arrêtez.
Ce qui se passe à Gabon, c'est incroyable. La France ne dit rien. La France, toi tu es méchant, Ce qui se passe à Gabon, mesdames et messieurs, c'est insupportable. Ali Bongo, il veut tricher les élections présidentielles. Ali Bongo, il est malade. C'est un président mongol, il est mongol. Il avait fait un AVC. Il marche comme ça. Mais la France ne dit rien. Tous les pays que la France a colonisés, Brazzaville, Centrafrique, Gabon, on est mal barré par la France. La France c'est comme un lion. Il nous a mis un coup. On ne peut pas respirer, putain. C'est pas bien, Ali Bongo. Tu es un président malade. Même tu bondes pas, tu parles pas, tu marches comme ça. Mais tu veux tricher l'élection présidentielle, tu as coupé l'internet, tu as coupé tout, tu as fait le couvre-feu. Tu veux encore être président. Mais laisse la place à quelqu'un d'autre. Ali Bongo, pourquoi tu fais ça? La France ne parle pas, putain. La France c'est comme un lion. Il nous a mis un coup au cou, on ne peut pas respirer. Entrons maintenant dans les éléments verbaux de l'intervention de M. Ali Bongo Ondimba. Il y a dans ce qu'il a dit tous les détails qui confirment nos analyses précédentes. Premièrement, il parle en anglais. Dans un pays de tradition francophone. Et certes, un pays dans lequel il est le premier président à avoir osé faire adhérer le pays à la communauté mondiale des États anglophones qu'on appelle le Commonwealth, ce qui ne lui sera jamais pardonné à Paris. L'une des raisons pour lesquelles Ali Bongo a été lâché par Paris, c'est le fait d'avoir osé intégrer le Gabon dans le Commonwealth, alors que le Gabon a été conçu par le colon français comme étant une pièce essentielle de sa zone d'influence, de son précaré. En choisissant de parler en anglais, Ali Bongo accuse Paris. Sans difficulté, c'est ce qu'il fait. Parce que la langue dans laquelle il s'adresse habituellement aux Gabonaises et aux Gabonais, la langue dans laquelle il s'adresse régulièrement aux Africains, la langue dans laquelle on a souvent vu Ali Bongo s'exprimer, bien qu'ayant étudié aux États-Unis et fait de la musique anglaise, anglo-saxonne, la musique anglophone, on sait qu'il est plutôt parfaitement anglophone. La langue habituelle dans laquelle Ali Bongo s'exprime, c'est bel et bien le français. Il choisit de ne pas s'exprimer en français parce qu'il veut dire clairement au monde qu'il est victime d'un lâchage par les maîtres créateurs de la République gabonaise, à savoir les gouvernants de la République française. Écrivez ça. Dans un tout petit message comme celui-ci, il nous dit tout. Il y a un deuxième détail important, délivré par Ali Bongo dans ce message que vous voyez. Ali Bongo dit « Je suis le président de la République du Gabon », c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de démissionner. Il n'a pas l'intention de signer sa lettre de démission. Il veut essayer d'exploiter la jurisprudence Mohamed Bazoum, qui, bien qu'ayant perdu le pouvoir, continue à faire le fou dans sa résidence surveillée en refusant de signer une lettre officielle de démission, dans l'espoir qu'on viendra l'aider, mourir pour lui, alors qu'il ne représente plus rien pour le peuple nigérien. Ali Bongo estime que la jurisprudence de la non-signature des lettres de démission pourrait lui bénéficier si jamais il était soutenu par des forces amies venues d'un monde précis auquel il s'est adressé dans la dernière partie de son allocution. D'accord? Alors, Bazoum dit, Ali Bongo nous dit qu'il est en état d'arrestation. Et il dit, « The people here have arrested me ». Tout est dedans encore. Il ne dit pas, « The Gabonese army has arrested me ». Il ne dit pas, « L'armée gabonaise m'a arrêté ». Pourtant, il semble très clair qu'on voit que c'est l'armée gabonaise qui l'a arrêté. Qui plus est, c'est le commandant en chef de la garde républicaine du Gabon, son propre neveu, le général de brigade Brice Nguema, c'est son propre neveu qui l'a arrêté. Il sait qu'il l'a arrêté.
il sait qui dans l'armée gabonaise l'a arrêté. N'est-ce pas? Mais il dit, au lieu de dire, une partie, ou plutôt une partie des militaires gabonais vient de m'arrêter. J'en appelle aux militaires patriotiques du Gabon pour venir me délivrer. Non. Il dit, the people here have arrested me. Qu'est-ce que signifie ce concept de the people? Il veut dire, ce ne sont pas seulement les Gabonais qui m'ont arrêté, mais tous ceux qui sont à Libreville et qui sont capables d'arrêter quelqu'un. C'est une accusation directe adressée à la France-Afrique. J'ai adhéré au Commonwealth, je n'ai pas fait les 4 volontés de Paris. Paris cautionne une partie de mon armée pour me renverser. C'est le message subliminal. C'est le message subliminal d'Ali Bongo. Il refuse de parler français pour dire « je ne vais pas parler la langue de ceux qui me renversent ». Il refuse de démissionner parce qu'il espère être soutenu et ainsi bénéficier un tant soit peu de la jurisprudence Bazoum. Il dit « the people have arrested me ». Il ne dit pas « the army » or « a part of the army has arrested me ». Il ne dit pas « l'armée ou une partie de l'armée m'a arrêté », mais des gens, les gens qui sont ici. Qui sont les gens qui sont ici? Il n'y a pas que l'armée gabonaise, il y a la principale force militaire qui est présente sur le sol gabonais. Tout le monde sait que c'est l'armée française. Donc, il estime qu'il est en état d'arrestation dans le cadre d'un accord entre l'armée gabonaise et l'armée de la puissance tutélaire, la puissance, eh bien, coloniale ou néocoloniale française. Voilà le message subliminal qu'il y a derrière les propos de M. Ali Bongo. Alors, maintenant, la suite du message d'Ali Bongo. Il appelle les frères et les amis dans le monde entier à se mobiliser pour lui. Cet appel s'adresse en réalité aux grandes puissances du monde anglo-saxon. Il s'adresse au royaume d'Angleterre, où Ali Bongo était devenu un ami. Il était devenu un ami de la cour royale anglaise. Vous pouvez retrouver les images de sa visite somptueuse, pénible, fastidieuse, périlleuse, lors du couronnement du prince, eh bien Charles, qui est devenu depuis lors le roi Charles III, après la mort de la reine Elisabeth II. Il s'adresse aux princes. Voilà. Été Yabino, Afrique francophone, Babandi Bongo c'est libéré dans l'esclavagisme de la France. Occidentaux. Voilà la vraie révolution en Ngoyo. Alors, je profite de l'occasion pour la Koloba. Il y a Christelle sur lettre 1 automoni à ces sacs. Voilà. Voilà, lettre c'est ça qui est en Ngola. Lettre, n'a pas dit lettre Oyo Zali original, to Zali lettre Oyo, Batuba Tapeka, Ndemwa et Paré, et c'est sac, Makam Oyo qui para organisme, organisation, plateforme Oyo qui para contre l'audiovisuel, Namboka, la Congo démocratique, Pekisi, média congolais, média Mboka Nabiso. Balo makambu ya Gabon, il paraît que à Gabon, ils ont pays frère conso comme le bango bango ya bozo banga nini. Ça wala za dictature. Ndenga mabete. Bokoki jamais ko pekisa ba tu ba lobela événement oyo ba chaîne presque no sur monde ba lobela ke ba sali coup d'état la Gabon bine bolingité ba tu ba longola ba lo ba point. À moins que lettre wane bimi et ça le kuta parce que le lo est comment ba lettre secret nyo sur les réseaux sociaux. Tout monde yango ba ne pas fiston tala likamu oyo. Ndenge soke za solo ki ba permettre ma confrère balobate biso telebana ifito lobayango ezali malamu te sur na ces sacs à revoir décision parce que les gens doivent parler et servir d'exemple pour okopeki c'est yango pona nini les informations basali coup d'état beaucoup pekisa ngote est-ce que beaucoup mis est-ce quelque chose caché là-bas derrière donc lettre voilà soke c'est solo parce que ba signer kuna et président à ces sacs omoni yango soke c'est solo exali malamu te biso personnellement to sepeli nango te biso ba diaspora corps journalistique ya diaspora to sepeli nango ata mukete est-ce que bokomi c'est que bien ya to kometela osika ba lisolo tali pena mulai mingi te mais to sengi na yo o partager tilanga ba j'aime benga bandeko nyonso tout o ba wela ka bloko ya batu ba wela ka bloko ba wei baya koyoka lisolo makambulo kita très grave nde salambaka lisolo oyo salami ndeko akufi komo na Jean-Marie akufi nini babomiye na ndenge ya bolili na bomiye koko na bango mutabomiye ton oncle na bango mutabomiye qu'est-ce qui s'est passé mutapesi lisolo azali proche ya famille papa fiston nga azali ami ya Jean-Marie oyo akufi atiki mwasi na bana mibale papa fiston Jean-Marie
azali jeune oyo abandaki kobunda na Kisasa mais mama na bango azalaki na mwa Katuku Bianza. Bon, Katuku Bianza c'est toka mais koko na bango nde abandaki komona mwa quelque chose. Alors koko oyo soki to koko ngo pa utu okufa ba yebi pe komona to kotanga komona ite pour empêcher promotion te. Koko wana ataba na ya l'aise mwana sana makambo na ye. Alors koko azalaki na ba concession. Azalaki na bandako. Siko webi Jean-Marie azala ba jeune garçon oyo abandaki ko dépendre mingi na mama. Ba wana ko sala ba faire mingi na mama na bango. Tangu mama na bango akufi. Alors atenaki mwa ndambu et puis ayaki kokita Jean-Marie azwaki chance ate ya kosomba lupangu te et puis ka ba fils à maman ba fils à maman ba trona maman ba bien maman et puis esilaki ndengo wana. Bref, tangu mama na bango akufi Jean-Marie akomaki na difficulté ata esika kovanda na ndako alongo esika wana kovanda na Gombe akomaki côté mo vraiment reculé. Alors koko na bango tellement il était en vie abina kotika koko na ngabo était abenga Jean-Marie papa ok c'est pas mauvais oza kino va na kin mais il faut reculer moi ndambu dans la concession moko ezalaka na kimwenza apesi moi fond abeza na ndako ya bien à 4 chambres salon kuna tonga pena très bien na kata concession na kena nukovanda kuna na pesi yo yango. Bon voilà à vrai dire koko déterminé tabaki komi ya yo to eza nani mais apesa ki abino kende kovanda kuna osala bilanga wana na tomati e konso pona oka koteka sikoyo na Kinshasa ozwa vie. Jean-Marie amona ki ngoma bete asoli pona mwasi na ye bazi mwasi na bana bambale bakena bango kimwenza kote wana na kata concession wana zaki munel babi eza hectare morceau soki 1 to 2 hectares fana vérifier sur mais ça mo hectare moi bien. Jean-Marie asali bilanga kuna ya tomati toura liboso epesi kitoko aya teki tomate alors et simba ki penda bango via osakana te Jean-Marie quand même viezongi normal abayaki na epede ya Kisasa abida fana nganga kuna Kisasa baneka okinde epe kozonga donc commerce et simba ki kitoko. Au fil du temps koko na bango pe aye kokufa. Évidemment koko na bango azalaki papa ya mama na bango azalaki pe oncle na bana misusu pa oncle bazalaki so bota bango soki 6 ou 7 boy donc moi na ma zakara mabina yi kaka ndeza la soki papa akufi to ebite oncle akomaki na jalousie pour ani parce que tango bana concession wana il paraît papa yebisaka okoko na bango esaka oncle kende ko sala biloko na kimwenza kuna oncle aboyaka abana osala demaka ka mususu tango amoni que Jean-Marie a se concentrer na mambo la kimwenza tomate fouti ce conso pour aller ko pesa ngona ba bac ya tomate pesi poko ka pesa pour famille donc c'est bien na éviter son jalousie ekota ki wana on ne sait pas. Tangu papa akufi papa ba Jean-Marie papa ya mama ya ba non koko ya ba Jean-Marie papa ya mama ya ba Jean-Marie to pe papa ya ba oncle ya ba Jean-Marie. Est-ce que vous comprenez les solo azo obete yango clair pour na comprendre. Tangu koko akufi matanga esika des arapes matanga wa ce consort succession ceux qui passent ba kabona ba bien ceux qui penini on ne sait pas mais oncle les kisiko ya mama ya ba Jean-Marie akufa déjà donc moi ya koko na ba Jean-Marie oncle na bango wana ndi mama na bango abandi ko mener Jean-Marie vi dire oh non ndengazali wana ngamutu na sa héritier précision moko papa ya koko ba Jean-Marie abotaka bana basi oncle bango azalika ye moko mona mbali siko ye oncle wana bani ko malmener Jean-Marie que non lupanga kimwenza wana concession wana ngafuna récupérer business wana po ngai ni za héritier yo fo longo wana luka moyo kende na pesi yo 2 mois longo wana po tikira concession wana bi oncle concession oyo koko nde apesa ki ngai nazalaki na difficulté mama na ngazali mwana ya koko abona ki difficulté wana pesi ngai concession oyo nazalaka na yango na évoluer mais siko itanga kufi yo okobotola ngai yango ndenge nini atikala koyebisa ngai teke yo oza héritier concession oyo eza ya yo apesa ngaka ndengo wana na na problème te oncle non soko lingi o rejoindre ngai na business y a pas de souci bon ça va concession pourquoi ninga oya ngai ya tomate o te na FC yo il faut olongwaka wana pesi yo 2 mois amona ka lokwa ma seki papa fisto
azo continuer puis business alors qu'il est très bien 2 mois et coquille oncle aye lisusu abandi ko mener vidir abisi yo na ça olongwa no zo katenga héritier o ça kalo raté entre temps déjà oncle na bango akenda rappel déjà ba Congo ba ki monza kun ayebe na ba chef coutumier na ba nganga bon ba to kuna ba mikolo ya koto kuna a oncle akei ko coopérer na ba chef coutumier na ba to ya molili ba nganga kuna pona mabele wana Jean-Marie aki ko yebisa mama leki na bango donc mama kuta mama leki botala makamu oncle osala ba mama leki ba benga ndeko na bango oncle ino tikela mwana wana azali elongi po mama na ya bote peka ye moko ya ndeko na biso sikoyo ozo benga na ye wana po na nini ezali oyo koko na ya pesa kiye na compte ya mama na bango yo sana oya yote tika mwana wana aliko yokati papa Fiston Jean-Marie a venu komona ba mystique monso lala asoyoka bandoto ya mabe nini ba préciser biso ya biso betala le solo cadre ya pesi biso ba préciser te mais chose grave jour moko Jean-Marie la moki na tongo akena concession esika ba tomate et telaki déjà il fallait que ba no buka akena tongo akenji pa akena concession bon ezaka la concession mais il faut moi mutu apote pesa avec tarte pour tambola akomi esika moko boye amona ba tumola libulu ni bakundaka bata cercueil libulu ba tumola déjà na cercueil na kati papa Fiston ndoto te visa pena boye amona yango visa boye yaya noko yo bongo na ba neve na yo bongo na bana kastanga monde wana bangi ya kosakana te Jean-Marie bangi azongi mamonda ku ayebisa pe mwasi na été abombi ondengo wana qu'est-ce qui ne va pas ça dit une semaine akenda sous concession wana te moi c'est autour mais aux autres sous concession ko servir non ça va pas de souci ba travailler ba sala kuna pas de souci après 2 semaines Jean-Marie a bandi ma malade et baneka na mutu passe ya et banaka na mutu passe oyo yango zo esaka so oyo kaka mutu passe mo resila te o mutu passe ma kasi zo beta pena ya prier tala oza wapi benga mbango apesa o numéro prophète Alijo apesa efata sikosali est-ce que okomi mutu passe makase ko bakene na hôpital kuna kaka neza ka bazoluka bala ba mona te un mois koki baketi ba ko interner na hôpital Jean-Marie abenga sikoyo bande ba tante na ye ba grande sœur maman na bango no petite sœur bande ko oncle na bango abi abedi siko di solo na muninga na ya pesi biso di solo oya sala kila mwasi na ye na mwasi pa yonga wana hôpital abi ngai talande ndoka mena nga vidi boye na ndoka na lota boye na bandoto bien te kasi jour moko na lamki na tongo na kena concession na kuta batumu ya libulu na cercueil na kati kuna na yebisa bino na banga mais à partir wana une semaine après na bandaki malade soki nga na hôpital awa et c'est ba la malade à rein et c'est compliqué ngai malade le rein et comme tuberculose longue et changer ka maladie soki lelo likambe koi botuna oncle na éviter parce que dans mona ye mto amena senga mais na lobi boye lelo soki nga na zate ba na ngami bale oyo na na boko na bango likambute soka we la concession à cause de la concession na soki nga na zate mais mutu nyoso tu oyo ayebi liwa na nga so na kufi ndenge ozala akoumela te bakolanda nga bango nyoso tu na lobika ndengwa yaya maloba mususu ya bamuwei ya batu tusanga na attention pona nini kimutema benga na yebaka te koko akufi mwana sala makambo na ye koko azape comme na tangi ko mwana boko yeba oncle oazo wela biloko wana ye pasa na makambo kombo pe yebani asala ki pe kombo concession wana toloba nini peut-être ko pesa ki yango na compte ya mama na bango azaki mwana na ye parce que mwana sala makambo na ye mama na bango akufaki koko aussi concession na pesi peut-être na kota mama na bango et oncle ko kolanda pona nini yaya pona nini bino sala kasoki ndeko na bino moko asala mwa position bozo ya flatterie apesa ka bino ba mbongo azali kundi ya famille bozo linga bana na ye ba neveu ba nièce koso oncle soki ndeko wana kufi
bana obo ane kolinga bolinga bango sute poani bakomi nemi na bino et comme yo biloko ndeko na biso bobenga na mwasi boyebite peut-être biloko wana mwasi asomba on ndela mona mbali na peut-être biloko ça peut mwasi o mona mwasi ndasombi mais net bana mbali e mika net ya mbali we ba secrétaire bino mbangu kaka mbangu bya ko welela pona nini heureusement mikolo na Congo batemeli makambo wana succession l'état koti makambo wana bon ba pemi mukie pourquoi ça un scandale car on mona ngo o mona ka soki mta kufi boye allez lokala boso ba benga na lupango atiki nini non soki ndoko na kufi ya mwasi mbali oui c'est vrai bozui bilamba na ye so bozwa oh so bozui mais bon tiki la bana lupango héritage ya bana d'ailleurs bon na bilamba bozwa pona nini azaki na vina ye a moi ça la bota ti wana bandeko bakozwa mais soki ndeko abota tiki la mwasi na ye lupango wana tikila bango ba bien bilamba ya papa bana na ye mbali balata bilamba ya mama bana na ya basi balata ata binoko non seulement ça entre parenthèses ndeko mo auto pesa ngapeli solo mo boye to beta ngo un jour mais na bionga ma symbiose to ça la tension ya mutu moko akufi o ser na bina kufi o noko na bina kufi ba benga non ya kufi zo ilamba oyo zo lamba te bo pesa ka bana bango moko aya ndeko ba papa fiston entre parenthèses to songa le solo après qu'on a sourd papa fiston ngai ndeko moko akufaki to ça le roi la famille moko donc le roi ngala moi sa petit frère yé kuna mbanda ngala moi si ya grand frère siko moi si ya grand frère akufaki tanga kufi ouais ça na Afrique du Sud tanga kufi bandeko na ba utiki sasa ba yé na Afrique du Sud awa ton a problème te et konso ton bakaboli bilamba ya ndeko ya kufaki oyo zwa papa visto bazwa elamba moko boy robe moko ya bien ba pesa nga ya noir wana mbanda yo notre pesi o za mbanda yo papa visto te manga na sambelaka et sunanga elimaki na ngoti mais na jonga na tena ndako no o kuta lata ngota tena ndako papa visto na lata elamba wana te mais esprit va na sangana lata ngoti mo centre o ramone la kai mama. Plus tard, et qu'on est à 40 jours et conso, quand on est à 40 jours, bah, Pierre Tomba les conso, bah, visto, na ma vidéo, dans la vidéo, na mona, na Pierre Tomba, mbanda na wana, et là-bas, bah, photo, bah, la Pierre Tomba, et ça photo, et là-bas, oh, bah, pesa kingai, mais quand on va essayer à la terre, ngote. Et par rapport au repas de famille, on va essayer à bah, on est, bah, les cas, mbanda na wana. Donc, ça, bah, famille, au côté, bah, on s'en a collé à Rabassi, yabana, est-ce que vous commis? Voilà, entre parenthèses, tout le solo là, en long, large, tout le bien. Pour la relevage, pour la nini bino, ça va bloquer mon way, boka camarade. Non. Ce qui a coupé un de mon abino. Bon, si vous petit, pesa ba na naibilamba. To boite bo rose moi comme balem la symbole de mon abino, oui c'est vrai. Mais ba na ne ba aliwana. Ba ne ba aliwana. Na vivant mon way, a joué loko akabela ki déjà mutu. Akabeli koko na ye. Yo oye. Oye oboto la yango po anini et puis oboto la yango okemba mbangu ekema maliwa yaya na ko benda pe mato ina profiter na ba succession oyo bo we la kabilo ka ba weite biloko ka ba mapangu ba mituka ememaka na liwa yaya okomona ndeko moko azala na France azala na Belgique na Istanbul azala na Afrique du Sud wapi ni Libanda. Oh papa akufaki la kene mbangu côté ka lupangu pona sambo ponga na fait du site a na souffrir nga na France a vie et simba bien te ngeske na sabu moite na kena te ka lupangu famille ya keba makamba lupangu eliaka batu ya kosakana te est-ce que bokomi est-ce que mutamota abona la lupangu wana pasi ko lupangu wana aisa no boteka ngoso ya kufi alors boteka ngo ya ngona po mona ba musu ya mystique donc ya saka muta mystique alinga ka temba teka ba be na ye boteka ba bele wana ko mona muto akoti wana mona ka ba film ya na ko tena ndaku to mona ndaku ba film parce que beto ambate na ndaku ya ko na fiction awa bar moko comme on zaka la congolaise na Clioville na kala tangu la congolaise longwa na yebite ba swala ka ni so ba swala ka ni na ngwana sope ko lupango alinga bateka lupango na ywa so na ebite mutu oya somba na po chabar yaya soki ba sa ba travaux ba so ka ba so bête ba fimbu na kati ba fimbu est invisible
Makamba lupango c'est la attention. Est-ce que bokomi? Tozongi siko na lisolo. Papa Fiston Jean-Marie Lobi oyo tout soki nga mabe komeli ngai oyo to za passer mabe wana bakolanda moko moko. Évidemment, après koloba wana 2 semaines après Jean-Marie akufi. Hélas. La kimwenza. Yaya, tutangi Jean-Marie kombe ya Jean-Marie, tutangi komba mboka te. Tuzo beta lisolo muta pesi biso lisolo oyo ami intime ya Jean-Marie. Soki be nous ta famille, bo moni ke lisolo auto beti eza ya bongo te. Benga biso di meme yaka na version oyo yo okoloba yango po eza la télévision du peuple, radio du peuple, radio loko télévision. Yaya, to s'abonner ko? To s'abonner yaya, to s'abonner. Bana to télé to s'abonner te. Bino na Papa Fiston vraiment, hein? Ah, la Sodas télévision. Mbote na yo. Mama Chanine Bomdonga, mbote na yo, to s'abonner ko? Michael Josh, mbote na yo. Na bosanité, bof. Michael Ndinga mbote na Suisse. Amoni yo, mbote na yo, merci beaucoup. To s'abonner, to taba aimer. Ya to aimer vidéo. To aimer, to like vidéo. Tangu kaka Jean-Marie a koufi, basali matanga, bakundi Jean-Marie. Papa Fiston, une semaine d'ake belé. Oncle Kuna Pesiga Salaki, mutu passe, mutu passe, mutu passe. Oncle a koufa na rata mutuka. Na tongo ka bwana bagé a démarrer que le musala. Kufaki nini, mutu passe, le a koufi. Taba oncle Koufi, oncle Koufi, nini boy. Une semaine après oncle Koufa. Chef coutumier à côté wana, banganga bakende kuna ba Congo. Ya, bakufaki 5 personnes. L'espace à un mois. Bango nyonso tu ba sili ba Koufi. Balandi Jean-Marie. Siko ngata nga pete nga solo oyo. Na raison le komoko boy. Ah. Et ça va phénomène nini. Mutala na kisite et le komoko te. Mais ceux qui muta Koufi comment na pouvoir mususu. Boy ça non. Wala fala benga papa susu aya na ko intervenir. Ceux qui muta Koufi a comment na pouvoir. Pour ça na kisite, so na kisi prophète se défendre. So comment na Koufi, comment maloba oya lobby après liwana ye e kokisami yaya baloba ka boy. Baloba ona mabembo ko songolo oh lie mutu oh sali boy oh yo sala boy mais ba kuta ona mabe wanti est-ce que bokomi combien de bateaux ba kosala bango makambo na famille combien de bateaux ba kosala bango makambo na famille zalaka pour ba kosala ko makambo ba kosala makambo menzamba ko bundela yo mais ba kuta na makambo wanti est-ce que bokomi yo pour la kawana c'est que bien. Comment mon tuteur a koufi a comme la puissance moko boye. Nako ka suba lobaka no soki ba boyi mutunengo wana ba ke ko saka biso ba su manzaka ba ke na mboka so ba ke na kamsuso no ba telier soki épée na kati ya cercueil ba teli ndi boye allez au moins na butu na rage mo ka ko bo batu wana ko mabe bon to kota ba détail wana te. Bref, lisolo ya Jean-Marie yango wana. Jean-Marie koufi dikola concession oyo koko na banga kabela kiye. So pas kabela kiye. So ba pas ça évidemment kabela pète na compte maman na bango passer ba tante ne ba confirmer ki yango. Sika boy Jean-Marie a koufi ba o ba saki ma molil ne baki ba landi oncle mango wana l'enfant unique ya koko na bango ye pa landi ba nganga na ye ba marabu na ye ba landi. Yaya était ya bino kaka makama wela bloka ba wei. Ko wela ka bloka ba wei te. Est-ce que to lo banine grand-père père a ko secondé koko na ye pour pas dégager oncle to ndengenine. O to lo bakite to lobi. Tala di solo o to bomela kiyo na poko ya lelo yango yo. Yaya yo muto tala biso. O sala li solo ko beta. O so bomba li solo po an yaya. Bo bomba ka solo na po na ni yaka na li solo wana pesa yango to beta e ko sunga communauté. Yaya peut-être li solo na yo wana so mona ngoza ngo inutile. Ah li solo ngaza loko moko te. Peut-être li solo na yo ko sunga ndeko moko songolo e sika moko pakala. O éviter. Et puis, bon, nous sommes ratés. Ce que bengi biso, au biso te yaya, zana kimia, tinara audio, sala pena audio na yo. Ya liso na yo sala pena bien au tindi. Bando ke bele ba tinara ba audio ndambu. Papa Fiston la ko tinara audio mobimba te ba sala randanga nini. Soko lingo tinda audio, hein. Soko lingo tinda audio. C'est pas un téléphone, soko tinda audio. Aussi non, c'est fond. Lingo tinda audio, aussi la connexion. Comprendre? Ce que tu as audio, mon téléphone en haute. Hein?
okangi connexion na yo, okangi connexion, alo ye sika audio, ale yo wana pwa, o fini. Obandi ko beta lisolo, beti lisolo na yo, beti lisolo, beti ata 30-40 minutes. Tango ko silisa nde, ofungoli connexion, okomona, ekoya mo bimbande ngwana, pope temps, to diffusango. So bota ndambu, ezo komplika kabiso. Est-ce que bokomi? Voilà. To sugilelo awa, merci na Chris Larise Pelende, réalisateur émission Oyo. Yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende, osa script. Merci na Joseph et Miguel Larise Pelende, bango ba la lumière. Mais nous sommes sous la coordination, il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Ma Marie Naoumi Larise Pelende. Yaya, merci pena Michael Josh, sponsor du moment, qui continue à nous faire confiance. Merci. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire à toi, Michael Josh. Et puis, Toto Melio, épanouissement et l'amour. Michael Josh, le griffe Oyo, Mokilibomeri Kolobelango. Griffe Oyo, Bana Mboka, Babandiko Yeba, Bazoko Yeba, Michael Josh. Michael Josh, à continuer à supporter Bisso. Est-ce que beaucoup mis? Merci, Pena Maman Charlotte Caputu, Moka, sponsor, Nabiso, la bière officielle, ya Bana Nabino. Yaya, Tokutani, lobby, pour la numéro sur la radio Le Collet, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Collet TV à Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh. Mike Josh. Bon, moi, que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya mwana mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Yaya, auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta penadoki, et c'est que ba classe penadoki, ba brand, hein? Ba marque déposée, okuti Songolo, okuti Pakala, okuti Nanibe, Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga, bozo ko benga biso, mais personne son numéro Mike Josh, derrière numéro sur le kayangwa, bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai, c'est important ko benga pour ba détail, mais ezala ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oliko sa commande, ya ba t-shirt, ya ba soulier, ya ba pantalon, ya ba veste, ya nyoso tout, yo kotigara na site bandeko. Site yango wana to site yango wana. O kotigara na site wana, donc o kota site e ko pesa o boyende bo moni ozo mona wana. Comprendre? Site yango wana, o kota na site Mike Josh, OK côté ya ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosaka te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe na mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh, bah ngai nyoso ga radio Le Collet. Voilà pour la papa, ça qui prenait au taper laptop, vous comprendre au côté laptop, dans laptop appareil portable quoi. Voilà, ça qui oyo Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà. Voilà, ça qui Mike Josh. Nyo sorti ko linga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo ya Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Yaya, to mettre dans le solo to continuer information, tire to ba sponsor po, ezali non sponsoring, mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya. Ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà. Voilà, to attendre ngwa to bonga sachet na sima. Voilà. Montre oyo. Eza waterproof. Ba waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre oyo na la tango boye. Na ko so ko na piscine. Na ko na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo eko beba te. Yaya montre ni lataka. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango o griffe wana ye so ginini, so kisongolo parate. Yaya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre ona odina na mai.
na sokolo na piscine pour quand tout ça na hiver hein ce toi na été bon na plonger na piscine na action moni monte pa na ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander ceux qui comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga été pour na osenga musala et puis si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyonso tout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko tia to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pour na ozo ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko musu ba pesa commande on a ça na besoin ya 10 pièces on a besoin ya 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au pesa. Et c'est na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie. Et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to pupusola ki yango ko pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout batia Congo Brazzaville, botika kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangi si muke bo pesi commande boko zo yango te, o to loba kité, to lobby. Ils appellent na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.